ils ont biloko moko ngambo na sali yango sali ke lelo na perdre mona mwasi wana na mona ko akomi ko tricher ngai wana selon ngambo na mona ko mwasi akomi ko tricher nga na yoko zo idée moko na sala compte Facebook mususu yabika oso na collègue na nga ma oso na nga moko et moment donné akomi ko tuna ye ozana ndako ya libala a répondre nga oui nazana ndako ya libala yo sona ye awa pour ebe mission na bino batu batala ka yango donc bosunga nga vraiment to songo pona nini moi si on a zongela ngai parce que déjà azu bolingo nyonso na vie chaud lingi moi si kozana na baduti na été OK te alinganga to alinganga te siko komona lelo yo mobali na yo non mobali nanga te ex nanga mobali ba vivre na yo abia tricher ki wana asa mobali nanga iza meilleur ami na ya musala ambo ezaki pona na meka na ta soki pe na mwasi na koma ki mungwa po meka nga c'est ça bongo te comme na koma ki mungwa mutu ala pa meka soup nanga donc atika ka na nzungu wana au moins la vie il faut pas qu'on voit que ça la comparaison à l'IPK na ndeke hein comment ça fait hier toi qui t'es ça la rencontre ya pondu na ntaba bozita ebele ya kovanda na kati ya relation puis on s'est décidé qui au lobby au bas la moitié on sait que on trouva qui est asa meilleur pour na yo mais kokende ko fongole sous pont mususu c'est-à-dire yonde moto livré oh ezaki eloko yo kokai ko sala ka yo moko na ndako parce que na yo ki eloko madame a se plaindre na ngwa lobby osoki paka penza na yete moi signor sonde azabo yataka na posa ya attention ya mobali na quelque question musala mais faut koyeba ko sala part des choses parce que ninge ecclésiaste ezolo bake il y a un temps pour tout nous on a tapé ya ko sala musala ezape na temps ya ko kajoler pe mwasi on a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbité nous comme suna vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moi papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto
Boza ebele boko ta biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso Télévision d'être la chaîne qui vous ressemble. Et kokai na bato oyo bako sama kama malam bako banga nzambe bato bako tambola selon volonté ya nzambe. Voilà. Merci mingi na sponsor na biso officiel na ba toujours na pesa ke respect mingi pe na lingage mingi pe na rolingage ti na okota na sama belé po na mona na mutu logo aye pe akotikala kozala pete. Donc yé apesi biso succès, apesi élévation, apesi santé, apesi famille, apesi ngai lelo yo bana mi balé pa mapasa, ababenga nga papa mapasa grâce à sponsor nanga. Apesi biso pe chez Biso Télévision. Aya bakisi bravo Jésus-Christ, abakisi pe manabo moy comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Yende sponsor officiel ya chaîne ou chez Biso Télévision. Mesdames, messieurs, je dis un grand merci na partenaire na biso munene na pesa kaye longo nya pe le komo comme on a maman Sheila Mwanda depuis les États-Unis. Il a fondé l'orphelinat après ça bana ya kolia ya komela ya kolata bana bako vivre kitoko. Mama wana ke musika azwi mosolo na ye asomi mabele akotongela bana orphelinat ya munene mariona pe rolesa bango. Nzambe ya pambola yo pe alobi boye papa Shige bise nanga batamita malamu lokola ba mama Aline, lokola ba mama Chela, lokola ba mama Astrid. Donc, va soutenir, va n'habiter na quelque chose. En tout cas, maman Sheila Mwanda, Nzambe ya Pambolo, na bola moko sala pona ba n'habiter. Mesdames, messieurs, je tiens à dire encore un grand merci. Na ndeko na biso papa Mathieu Oyo a co-exporté, co-importé biloko à travers le monde. Bobenga na lombango po ete ameme na bino ma marchandise et kendi bipai na pesi mbote et sika azomi depuis Angola. Mesdames, messieurs, je dis un grand merci na ndeko na biso Oyo abenga biso po na ba remarque ba idée Nzambe ya Pambolo biso. Bato mitema bena bosene bino te mbote na bino. Na banda boza malamu mbote na bino. Mesdames, messieurs, je dis encore un grand merci na ba héros dans l'ombre na comme on a dit Mosolo Elias, na bosene Thomas Fabien, bana mike ba kosala misala ba tata 60 ans. Nzambe abakisela bino mikolo. Alongo ne pas bato mitema be 10 ans abakisela bino beaucoup vada ba 100 ans ata 110 ans. Nzambe akopambola biso. Je m'avais dit bonjour, na invité na moko alelo. Papa bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chiki. Vous allez bien? Donc, bien vraiment tif. Ok. Yango na ye awa. Comment on a s'il vous plaît? Comment on a dimini mwisi deli. Le lundi, tout d'abord, au découvrir émission Nabiso Bravo Jésus-Christ. Émission au Bravo Jésus-Christ. Na découvert parce que ngamo na zappé moko ya bandeko batala ke émission oyo. Ok. Et le koni ememio awa. Le problème est minga awa ezaki na lingina perdre vraiment moi si mon corps au azalaki malamu pour ngai. Ok. Nenge bibelobi celui qui trouve une femme trouve des bonheurs. Voilà. Donc ma pe na zwa ki bonheur nanga mais na buzo bananga moko. Buzo bananga moko nde lelo na komi pene ya ko perdre moi na mwasi wana. Le lenge ni nous perdre moi si na yo. Bete la biso de début ya likambo le lenge bandi pe ndenge mo kende que perdre moi so ya yo. Merci Papa Chic. Na lingaki mwasi na proposaki mwasi na kende po sala prédote pa na bango bandimaki lorsque na sali prédote ndé ki chasse ezali bandimaki mwasi aya pa na ngato vanda biso mbaye na mwasi. Mwasi pa yaki to banda ko vanda na mwasi ensemble. Mais ils ont biloko moko ngambo na sali. Yango sali ke lelo na perdre mona mwasi wana. Aza mwasi moko aza malamu vraiment. Mais na perdre comment biloko mususu oyo mibali basala pa mwasi. Ngana sala ngote. J'ai kobimisa mwasi pour nga nazaka trop na musala. Mais mwasi na mona ko akomi ko tricher ngai. Wana selonga moko na mona ko mwasi akomi ko tricher nga. Na yoko zo idée moko na sala compte Facebook mususu. Na ko sala compte Facebook. Na zui na compte Facebook wana na tielongi ya camarade na nga ya musala. Ndi na zo ki demande na tindeli pe mwasi na nga wana. Ton a tindeli ayambaki pe demande wana. Yiti azo solo la, ayebika ki azo solo na collègue nanga. Mais nga na ayebiki azo solo nanga. Ayebi collègue na yo. Ti ayebeti. Voilà.
ayebi atikala komona epete te atika po mona très bien donc tia so la bongo yebi ka so na collègue na nga so na nga moko et moment donné ko me ko tuna ye ozana ndako libala a répondre nga oui nazana ndako libala na ko me ko déranger vraiment na compte na pirata ki wana na ko déranger ye na ko déranger ye azaki vraiment ferme vraiment vers que Alexis Mutuana ke azalaka na yo Alexis ke azape na bolingo na ngai très bien yeah na zuni baje d'attrape ndenge nyos na yebi ke basi balingaka mbongo na proposaki ba mbongo ebele mais azaki kaka ferme habite azana mobali na ye nde na uso botu na ye mobali na yango wana est-ce que asepelisaka yo osepelaka na mobali wana tona bando otuna ye bongo ayisinga abi otunga question na pona nini na bité na tuna question parce que naza mutu lokoza ndako ya libala j'espère oza bien na libala na wana abi naza bien te na libala na moko ekamusaki nga mwa mwasi na nga nayebi ke nazalaka na ye nayebisi nga aza bien te na libala nayebisi siko mekana koyebisa nga eloko nini esalaka ke ozala bien te na libala wana andoyebisa nga abi nga atambolaka na bakamarade nazoka bakamarade bazobeta lisolo mobali na nga amemaki nga quelque part mobali na nga atambusaki ngai oyo nga mobali atambusaka nga te ntango abeteli nga masolo wana nayoki ye so naye kosala ke na fixe rendez-vous na compte na pirataki wana na fixe rendez-vous tokutana na ye na place toyokanaki na ye nabengi ye parce que tala nakoma ti na niveau na pirate mpe susu compte ya WhatsApp nasombi telefone mosusu nasombi mpe simu mosusu do natia yango na WhatsApp na na WhatsApp oui à la fin il y a rendez-vous wana oui andimaki rendez-vous wana oya ki déjà parce que moi tu sois animé rendez-vous à mobali et les gars ça qui accepta qui déjà pour continuer l'aventure mais na rendez-vous wana selon nga pena na Monica andimaki rendez-vous un sukaka dérangement pe l'équipe moi ça va moi si un susu tokuta de près tout cela de près ayeba avina nga de près po pena ko linga ninga mona kia anolinga te autindela nga ba voice nga mona otindela voice za kité parce que so na tindela voice ko comprendre que vona nga bon ça peut temps pour développer qui les solango je peux battre on va nous sola tous les qui combien de temps oh ça qui a quoi accepter rendez-vous donc ba inane na ndambo inane na ndambo OK taka inane na ndambo mutu déranger ka kaka ndito koma osola na biso na même na ndako mona yalinga solola akimi mpanzi yena akimi mpanzi wana ayebi akisola na mutu menga ayebi akisola na ngamo ngapi natika na chambre na osola na yi donc ce que de fixer rendez-vous wana naki koyebisa collègue wana ya musala na bitala na pirata compte Facebook nanga mais na solaka na mwasi nanga nelongi na yo lelo za rendez-vous photo beaucoup tokuta na yi mais le coup est elongi na yo il faut yo zala wana bosani okuta na wana ngana ko ya siko wana pona na senga siko mwasi nanga bolimbisi ayeba ke ngande me osani azokosa ye bongo doza bien kokosa ti zaki pe na kala na meka suka za fidèle nanga ndi eko arrivé ndi kona pa ndimaki na yi offre wana mwasa ki tonga na komi na kuti bango ti na bien to kone to kutana na kuti bango ti na benga numéro ya collègue wana numéro zo lekati na ko benga pe susu numéro ya mwasi nanga numéro ne pe zo lekati pona ndako ebisaki nga ki pa ba mama ari ola pa ba mama na pe na ndimaki parce que rendez-vous pe o nga na pesa ki na téléphone zaki ya kolala donc moi ça ndimi déjà que olala na muto a monaté muto pe ba solaka na Facebook mais andimi quand même akende ko kutana na rendez-vous et puis à kosi yo
Ake pas maman, Pas mais ake maman. akutana. Quelque part, ça ndima kinaye. Très bien, continuez, papa. Ndito na komi na kuti bango te na bengi collègue on ezo lekate na bengi yepe moi sezo lekate ndi na ko zonga na ndako. To na zonga na ndako. Nata boye moi ça oya na tongo. Ton moi ça y est, nazaki vraiment fâché. Nazaki vraiment fâché pour na kendaki tsepa na bango. Ti na ndako na bango na kendaki parce que c'est ngaki pas maman. Peut-être un suspect. Annulé pe rendez-vous oyo kwa na bolingo nanga. Akila pe pa maman. Abiti tika funa koma tie pa ba maman. Tana komi pa ba maman. Na yebisa ki bango teke na yakutala yi. Eka wana na vandi dans le mois qui wana à 23h, ou bien 0h. Ndena longa ki pa na bango. Ndena ki ndako. Ndita ngwa ki na tongo. Na tumboka ki vraiment. Na tumboka ki ay sangi sikani alalaki. Yika ona laki pa wa mama. Ona laki pa wa mama. Tona tumboka ki azui pena audace ya kobimisela ngake. Bana na vanda na yo, ezana loko moko sela nga ezati. Ebisinga pena bongo. Elo ondeti nini? Yo bimisaka mwasi. Yebi nenge basala ka mwasi, oyebi nenge basala na mwasi. Donde na oloba papa chic. Camarade wana na mwasi nanga bakomo vivre. Mais ça faute na nga moko. Toso na ye awa pour na mission na bino, batu batala ka yango. Donc bosunga nga vraiment. Tosungo pona nini? Moi si on a zongela ngai parce que déjà azu bolingo nyos c'est pas camarade na ngawana. C'est juste à qui la faute? Papa chic. Eza pena faute te na manayi ko meka inde. Nazo meka yi. O mekié. Nazo meka yi na tala soka za na bolingo na ngai. Et bongo pourquoi on a douté na bolingo na yi envers yo? Sona ba neko na ne ba ko douter ti. Ane ko linganga. Mais ce que yo lingi beaucoup plus ko bimaka ko kende ba sorti nga musala. Musala empêchera ngai. Merci beaucoup ndeko na biso mobali. Bane ba bolingo soki na comprendre li solo ça moi synthèse muke selon compréhension na ngai. Ndeko na biso mobali aye na bravo Jésus-Christ pour poser problème na yi. Na makambo ekomelie na kati ya couple na bango na mwasi na ye. Selon ba dire ndeko lobi akenaki ko prédoter fiancé na ye ndenge zaka prédote comme na mwa fête ba invité pe ba yaka ba meli mwa fête pe abali mwa milolo ndenge zalaka. Il y a lobi selon ndenge to vivre na Kinshasa ça arrive des fois que ba d'autres pe comme moi moto ya au moins d'autres comme $3,000 $5,000 $10,000 il y a ça ino na ngote soki na comprendre bien. Nde asengi mwasi bava na ndako moko. Na kova na ndako moko na mwasi nego mobali anayi ko douter na bolingo ya mwasi oyo akenayi ko prédoter. Soki na comprendre. Na ko douter na bolingo wana il s'est dit na mekana no ko meka ko sonder mwasi nanga soki réellement elle-même. Nde likanisi yei ake kosala compte Facebook mususu. Mais na kosala compte Facebook mususu a che elongi ya camarade na ye basala ne musala na entreprise moko. Na kocha photo ya camarade na ye atineli mwasi na ye fiancé na ye demande d'amis sur Facebook. Ba na kosolola te conversation bandi. Ba ni kosolola ti moi ça comme na niveau à dévoiler ba intimité to pe posa na ye to pe ba côté ba faiblesse oyo mobala zaka na envers ye que d'ailleurs mon mari ninga zaka na moi si basi musuba bimisaka bango basaka boye mobala nga ko kisaka boye te allez ndo na zo sona mobali na ye moko wana et mobali pas mona que sa femme a tenir abano ko compter pas sur ye malgré tout ça mais ana kolinga ye. Ne balobaka mwasi aza être faible mais il y a aussi des femmes ba o bazaba makasi balenda ne ba fixer rendez-vous
na ko fixer rendez-vous wana ba bito kutana par exemple jour ki ngani place boyi nde mobali oyo mobali na ye na ilongi ya Facebook asengi ya bien en tout cas esengeli tola libanda rendez-vous wana ye moi si akosi mobali ki en tout cas na okende kotala ba parents na ola libanda koto pa yebi makambo zo planifier abia d'accord atili moi ça bima tant peu moi ça bimi ake comme na camarade na ye en tout cas mon cher c'est no sunganga parce que tala makambo na ina meka moi si na tala sur réellement alingaka ngai ah yebika ba masa baboya na papa bananité accepter na ko accepter wana déjà moi si asa mona ke longi profil ya mobile aspect asa lulaki déjà ego za pe ba buna ye to yebite bakutana kate bakutani na ko kutana wana mobali wana pe oyo camarade na ye akoisami na ye akufi beauté ya mwasi ya camarade na ye soki bakendaki wapi soki mamia alobelaki ye mwasi déjà pas na bolingo ya mobali yango de par rapport à conversation sans pourtant rebeke eza mobali na ye et lelo yo a se retrouver moi ça sous-souté ba komi ko vivre na meilleur ami na ye. Mesdames messieurs, ça fait très mal ngana ko pesa conseil boy ba ne ko ba bolingo tout ka omekana s'il vous plaît soki moi ça lingio lingele le ngazaleli pourquoi tu nous na bolingo mibali na biso pourquoi tu nous na bolingo basi na biso voilà tu recôte ça fiancé na ye parce que on doit discuter c'est important et yo zana busenga bozonga na mwasi na n'est-ce pas onga pe na yeli awande yango ne sadi ke oya na bravo Jésus-Christ. Alors avant de continuer cette émission mesdames messieurs je tiens à remercier ma membre nyonso ya membre de soutien ya émission bravo Jésus-Christ tokomi 94 membres au bandimi ko pesa $10 chaque fin du mois. Mais aussi, ce qui me fait très bien et que ça a plaisir, il y a des gens qui donnent d'ailleurs de 50, de 100. En tout cas, nous sommes bien pas molabino, na bolam bogo sala. Mesdames, messieurs, Total Sports Oyo, il y a Sheila Mwanda et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te pour la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. De retour, mesdames, messieurs, c'était là les spots de maman Sheila Mwanda. Nena osenga na biso, to soutenir orphelinat Oyo. Nzamba rozanga te ko pambola biso. Je profite pour dire un grand merci na bandeko nyonso oyo ba ko benga biso pona ko sunga pe ko soutenir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Alors, to komi na deuxième partie, il y a émission ko alelo papa dans la plateau, bien sûr que maman akokota na osenga kimia. Boko selanga maman s'il vous plaît. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va bien pour ça, s'il te plaît. Approche. Ça va? Bien. Vous avez Sika?
Oui, papa. S'il te plaît, papa. Tu n'as pas besoin de pour ne ngana yedi. Pour nini? Asa garçon moko abaisinga pam. Ok. Abaisinga. Elo nya sali yo pour baye. Papa. Excusez pour moi pour ne bino ni bali. Na vie, so lingi moi si ko zana na ba douti na été. Ok. Te alinganga to linganga te. Tant déjà bo lingani na moi si. Bo sali makambo esinga ki bo sala. Kozana ba douti te ki alinga to bando sa makambo moko boye. Po biso basi tozala biso ba bébé pa mibali. Ok. Na linga te mobali kobeta ko sala be no linga moti. Et tout d'abord, comment nous s'il vous plaît? Abigail. Maman Abigail. Oui. Ah d'accord. Obi na CP, obi lo na CP na wepa na yo. Celui qui toko répondre nga mama mo ya très important. Obi maramba solo. Siko comment na lelo yo mobali na yo? Non, mobali na ngate ex nanga. Abigail. Ok. Abigail. Na sana pour ça maloba no te s'il te plaît pas. Expliquez biso non tout d'abord et lo ni sali ko yina ye. Mabeni ya sali yo. Problème a onza nini po biso to bina elo te po esi biso pe le kamote. Qu'est-ce qui se passe pour que lelo beaucoup mana ba tiraillement? Merci. Ok. Exprime, hein? Donc, comment me l'autre? Garçon question. Tu bandais ko vi. Garçon en question. Ok. Tu bandais ko vi wana yi. C'est comment tu na niveau mon ko ebi ke moi sinanga. Faut na bimé pas ba parents. Ok. Aki aseli prédote. La prédote nga moni asa mobali. Aipe ko singa moi nzeli pa ba parents. Ok. Na va na moi sinanga pour te concentrer. To sala we ya liboso. Na boye ki pété. Na yepa mobali to ko muvanda. Mais mobali to komi ko vana yi andi matenga Abigail na linga yi andi manguti donc akomi ko salanga ba jemo ko boye o vraiment ata yo mobali nga mwasi na sali o siplana ngote vi na mobile. Très bien, mais avant de koma wana tango non makambe ya ina nute wana bozana na ndako di bala côté nini ya négatif on ne pas mobali na yi to boya ni pété papa non s'il vous plaît na lingika to ke malembe. Donc, il a mis sur ma lembe. Non, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Madame Abigail, hein? Oui. Tout le monde a un boboyanité, il a un problème. Toujours on a un qui boit un d'accord avec les balles. Ma belle nini, oui, au salaire qui constate pas à Mobali naï. Ma belle n'a pas vraiment aimé. Et notre nini. Oui, à Balatinenga, et que ça après d'autres bien. Ok. Mais ndezaka mobali moi ba dimanche moko boki ndaka musala te moi sinanga to bimata quelque part to vanda to sala moi ba j'ai moi sinanga mobali ba sala après to zonga et pas na sala onti ba jango za ndeni donc moi ba weekend moi boko bima ko suka na piscine ok ko kenende ba film tuna mona rappel moi bar pe na mobali ne moi ba cycle ba meli ba zongi ndako ok ya sala onti da ya comme ça le roi maman moko boy na ndako donc rido ndako kaka ok mais vous avez makila moto na jeune fille c'est ça oui. Donc il fallait qu'il y ait nos bongo. Il fallait qu'il y ait un bongo. Pour moi, c'est un bongo. Ok, d'accord. Donc il y a ça là, on dit. À part wana, ni sous. Attends un peu tout beau. Ngane asimba ngati. Ok. Donc en cause on a pas pour ça mon pépin na lali na mobile nanga aussi mon mobile chérie. Na ça fatigué, na ça qui me ça ma casse. Donc il y a ça là ka bon. Ok. Donc ba défaut na vraiment et comment ko baisinga pe baisinga ku. So be comment ko baisinga c'est que na lo bate komi Abigail, lo bate komi. Et baisa ki ngapo na za bulu te pardon on sura na yoti. Ok. Ndina bayana ngama na kinde. Wana pe na notika la koyebisa makambo wana te. Wana ba constat au sala na kata ndako. Oui. Ok, mais otika ko lobela ite. Mais na sikelo esali ke o bayeye po o longwa na ndako na yo kende. Ba makam sali. Te na lingo ba malikamu te makambo fo loba. Loba maman s'il vous plaît. Papa. Yo bomba pe suis ça wana ti. Ok. Pour nous mon te na bomba la loba vecte toni. Papa, ngati mona ngala na ndakte na trishayo. Ah bon? Oui. Autrichien na nani? Abiga. Olinga no na maliko za na ye, oyo kolinga. Na lingaki na ngana garçon mo donos wanika na Facebook. Na tombaki na nga Maurice na epo. Akome ko sanga makambo nga linga kame mube na ndakwa sala ngote. Moi ça bat. Comment tu peux osana ndingisa ko sa makambo na te? Papa, ye baki azana moi, il faut s'occuper la moi, même si yopi. Faut s'occuper la moi si na yo. Mais moi aussi, est-ce que moi ça va tricher m'balité Bozara sacré. Ngas pour la trichaki. Pour nani tricher. Kasi pour mobile ko kisa ba posa na ngana ndakute. Si wana pa ko kisite o tricher sous. Te ye ma ko kisi ba poso nga avec nga za vraiment ba gunanga. Ah bon? Oui. Aza ba gunanga.
Ndi na kose ki kena ki pa parents na kende pa parents na kende ki pa mobali. Donc mukolango kena ino bimano na mbali musu. Oui. Parce que yé ako ba posa na hotel. Ako ba posa na ngati. Jeune fille wa ngabu. Yango bo ozonga na ndako. Ti papa na ozonga te. Ozonga. Depuis eza na ngope libala moko boye piso ba ndenge nini. Eza ka prédos. Papa chic. Ya kana na kanga lupango. Nga fongo na ngati pango. Abiga. Nga do trishanga. Naza bolingo na yo. Te deli pardon. Abiga pardon s'il vous plaît. Na boyi na nga problème na lingi te na ganga a c'est pas batou na boyi. Olingi ni nanga. Nini si la kate nini. Ngamo na ndimi. Nga na boyi. Na boyi. Na yele pe yo te parce que na yeba ki yo za de nga na yati. Papa, au moins quelque part, yom to fonga ginzela ya moi c'est yo tricher. Papa s'il vous plaît. Yangona elo na yela ki awa yangwana. OK. Yo na ndima ki Abigail ya awa parce que ngamo na sa à l'hôtel. Ya nyonso o Abigail. Ntako mo lobaka tricher ki ngai. Ngamo na sa à l'hôtel na. Ya o dans la surprise. Ya o yo ka peut-être on a une loba minute. Mais koyoka moi si na yo za na version et sali ke yo kanisi geza pona wana yango moi sa kimio mais moi ça ko baka kimio pona makammo ko songolo pakala bon mona ke yi aza na raison na ye yo boza na oya yo boko betela mutu boy atakutu yo sala ki makambo sala ki wana te ye alinga aboyo kaka parce que ko kisaba posa na été pas chic na bimaka na mutu na bimaka même so uti musala. OK oui oza très fatigué mais faut te tirana la non ndambu musala ma erni boke musala na maka 6h ozonga erni un so na umeli msusu 21h 22h kominda OK yango ne za fatigué ou s'occuper na moi oui, na sai musala je suis fatigué na sokole msusu tena se potata muke et bon dimanche za na pe na repos moi za na repos mais emo musala pe benga na kindaka. OK et maintenant on linga ko racheter ndenge parce que kana musala yango mais on linga ozongela mwasi oyo azolinga makambo oyo sala wana te mote kozaka na problème papa chic ceux qui n'ont perdre Abiga ça pour perdre des gens na perdre non Abiga pardon s'il vous plaît ko perdre un pona yo moko selon yo ilongo ni sali ke mwasi na okima nenga alobi ama mbetu utama be na même si on est fatigué aye ben sina la non ndam na bimisa répéter parce que musa zo même sous de lundi au samedi taka na bimi lundi si samedi dimanche suna sani na bima esenga na pema ya mo na pema très bien mais ninga lobi bongo na ndimi dona sala kata musala sans repos le dimanche ngwana partout olingana me marqué tout kinda kaka impossible Abiga et simbati deli pardon et possible bali susute ekosimbate ato se eno nyoso meminga na media awa etali ngongati esimbate fashi na biki solution malamu na a pour nous trouver une solution bo bondela nga Abiga na salle de amabe mais na biki na obana osala oyo osenga ngai e nyoso ozana besoin na nga na komi pesa pana e nyoso ozana besoin na bimana yi to bimana yi pour ne pas deuxième chance madame et papa pour nani déjà na tomber mourir na muto ndeko duka comment ni nani papa c'est important que pour exposer mon badi na na yope oyeti na pour exposer na ba makam na yo o me manga na media apo ani pour na ba koma mbena pour ça na ngoni ngam na tunyo ma pour que ça na ngoni na ningi to bon va signer comme réunion pour na ba koma mbena c'est important pour ba mobile na to boye ba kombo na c'est important papa eza nini ko na ete ba réunion na bino pour c'est ça ba réunion a deli o mon makambo duka moi makambo luka OK na otina suko oluka Abiga so na e aweza pour na oganga ti mais ça pour to oganga ti so yati na ngaponi so ni ba ki ozandi ba benga na ngana yati na ibi so mana ngana yati papa chic na vous yango na miso Abiga wa vous nini MK Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer,
Exporter. Transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Mobalo ba vivre na yo abia tricher ki wana. Asa mobile nanga. Iza meilleur ami na ya musala. Ambo? De mobile oyo mama big azo akomi na ye aza meilleur ami na yo. Meilleur ami na ya musala. Balingana ki na compte Facebook oyo ngam na pirata compte Facebook wana. Mais na tsaki longi ya camarade na nga wana. De yom to créer ki compte Facebook wana bo créer na camarade na ye, camarade na yo. Ouais. Pour moi si na yo. No dai pona ko esa moi si na ngati. Ezali pona na meka na ta soki be na moi si na. Na koma ki mungwa po meka ngati. C'est ça bongo te. Comme na koma ki mungwa, mutu ala pa meka soup na nga donc atika ka na nzungu wana. David bossa nanga, moka ndo bossa nanga, ndo bossa na mama na yo na sana bele. Bossa nanga. Pardon, s'il vous plaît. Papa tellement Abiga. Abiga. Comment conseiller sanga baji, comment conseiller sanga baji, o me manga baji. Mais maman, yo pe na ndako libala, comment expliquer tu es avec ton homme, mobali mo azo komeno pozo komani na Facebook. Papa pona se plaît nanga na, pona zaki suna choix. Ezaki ngai. OK, comme ezale yo baji na yo. Comment on est tila comme tout le niveau. Na coucher na ye, na tikal na libela. Na tikal na libela donc bossa nanga na ba page na yo nyonso o sala nanga tumba ba page wa. Mais eza copie ya mobali na yo na mobali komi na ye. Papa bon on sala moi si na copie on a camarade pourquoi? Anoko meka yo. Ako meka nga senga ko biloko po ya meka nga. Donc quand on est na tikal na garçon on a c'est que na tikal ne pour du bon. Est-ce que ce garçon a lingi na bolingo solo pour ka bolingo solo? Alingi yo? Oui. Olinga ye? Na lingi nanga ka ye. Boko tselanga na papa comment ne boko tselanga ye boko tsela. Na bengisa ki epe. Quoi? Ah na bengisa ki eto me ko chama kam na mesa tout ça. Ni ko mo sala ho. Boko tselanga s'il vous plaît. Ya no oui. Eli boko tselanga ye s'il vous plaît. Kasto me ka ko chama kam na. Non. Le quoi comme mystère à décevoir moninga na ye quelque peu habit de confiance. Et habit de confiance. Batali. Taluka ki on peut comme bon. Et bouyo pour l'union pour nani. Pour nani ta sala ka pas petit frère na ye. OK. Même si la leki ne ngana yo kana ngata son kele ka mbe na ngato ngato bon sa famille. C'est comme le niveau sana camarade na yo bon. Yo moi na accepter ngo. Na accepter bolingo na ngana ye. Et comme buzo ba boy pour ani. Comment même ça bato comme star moko ba artiste mo ba tala ka ona media. Na buzo boyo c'est ça bato. Na yebi ki émission oyo. Bah ça la solution à makamba bato. Il y a problème na quoi. C'est pour ça na awa biga. To bongisa pardon s'il vous plaît. Nyonso na ko senga na opesa yo. Na bi na komi mobile malam ko banda lelo na ko mobile malam. Ngasi ko komi mosi mabe pour na tricher ki. Ako mosi mabe. Dolinga camarade na ye. Na lingi kahi. OK, malgré ou yebi vérité que non, mobile no mta planifier ki olinga ye. Comment c'est les buzo ba wana? Mbisi kama la neska ma ezo chola nga la neska ma ezo chola ko to me ka ki seke na bona nga seke yende azoti ndo ba abande ko pesha me ka mbisi ba me ka yete na pambu. OK, comme ya me ka kinga nga na mbisi na yo lia pambu seke ndela lia pambu na libumu nga e ba souter na mnoko okangami na kangami déjà. OK, est-ce qu'on a makambwana o pona yo sali malamu to sali mabe. Tu es bien qu'il y a aussi des décisions d'ailleurs au cas où mais d'ailleurs on se reproche côté ni ma be nanga exacté papa ozala mabete na dossier oui pour moi la ligne mobile nanga na ligne mobile nanga na bolingo solo passe bisengo to vanda. Est-ce que o saki ba remarque wana o solo bana yi makambo wana pour mobile a découvrir makambo yo koloba wana na ba message wana ko soigner na téléphone. Est-ce que na face bo so ese mobile na ngai ni ngaba bimisa ngai amona ki bo to ngomuna ba message moi ça comme tia ba nivana voilà ka ta relation na aya avec moi signé ngala wana to ngolo message
de yo moko ta omoni mobali na yo a sala makama be oyo lingi de topé makambo oyo lingi a sala ngote o solo bane en face non pona ni ce qu'on peut se faire quoi moi de bino mbali boza mabe yo na ye boza bozo kabola boko tela s'il vous plaît. Cher, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Papa Chic Moukadi. Poussana, s'il vous plaît. Papa Chic. Naembio. Poussana Kobangate. Vanda Zoisika. Vanda, s'il vous plaît. Papa Chic. Non, s'il vous plaît, Vanda. Papa Chic. Où est-ce un problème ou comment? Non, non, problème. Naeto solo. Gaël. Ouais. C'est quoi ça? Papa, est-ce que Vanda? Mais Papa Chic. S'il vous plaît. Vanda, s'il vous plaît. Tu es solo là, tu es makamuna mesa. Aye, amemi biso awa. Parce que, parce que il faut à mon clair. Hein? Si tu as coupé ma barre, bon, soit. Papa Chic. À mon clair comment? Hein? Est-ce qu'on peut vendre tout son nom? Non, on vendre, non, vendre des. Est-ce qu'on peut vendre tout son nom? Ce qui est à la bien, non, non. Non, tout dans la télévision, vendre s'il vous plaît. Est-ce que vous vendez? Si n'a pas niveau. Hein? Oui. Vous posez ma matos direct à la télévision. S'il vous plaît, Vanda. Mon frère, où est la aventure de Ndeko nangai zwa kimia Vanda. Ngana ostika kulenga papa. Naliku pardon. Nzoto se lembi donné na boy na koza suma kasite. Yo na makasa wakabula binote. Ah komo lenga bo bitumbe ya obimao. Non, na sengyo kimia Vanda na ntobe tambo solo. Ça va. Mais Papa Chic, pardon. Non, non, si Nabolingo Nzambe permettre ngana dire awate. S'il vous plaît. Oui. Okay. Permettre ngana dire awate. Merci beaucoup. Merci. Nabolingo Nzambe vraiment. S'il vous plaît. Zoetika Vanda. Merci mille. Zambia Pambola. Papa Chic, en tout cas, vraiment ngana rumela. Non, s'il vous plaît. Oui. Tozo kimia, pardon. Tozo kimia. Non, tozo kimia, mais on a besoin sur la non, non, s'il vous plaît. Mais yo au monité ko sali mabe muninga confio bo solo la bo meka mwasi na ye soki da fidèle yo ko linga mwasi ne pour na solo nani est-ce que avant que asa le loko o ya salaki alukenga no d'abord asali ni ba vanti o yemu atele na mwasi ne habite so bo solo na ye après d'abord conseil ta mwasi na ba vanti a créé compte Facebook na compte nga ça permet to nga après d'abord ko on a fait les jours ya raconte les mwasi na mais avant dernier jour comment que cela n'a mais absolument assez au service yo ni market si ko ganga pour nani quel genre de service pour aucun aurait au ça l'année semblant tu avais accepté le jour là il y a beaucoup de tana mais il fallait ganga depuis le premier temps au monique à ça il face na yo tu vas ça il dans identité na yo il y a ça la compte Facebook il y a pour tenter moi sinaï il fallait boire de le début mais si pourquoi yo ko linga moi sinaï et ça ne l'homme so ngolo ba c'est comme ça qui nanga parce qu'il a boya kiango même si tu n'es avec autant quoi insister nazala na rendez-vous na boya kiango carrément na boya kiango wako ndima pona ni parce qu'il avait été quoi insister mais insistance na yende undimi nde yo ki olinga mwasi na ye yango na lukena tala ka pour que na sepelisa parce qu'il y a ta collègue nanga bon comme na niveau ya olinga na ndenge na ba ni muninga s'il vous plaît na bigi dana ba Facebook ye moi ça quoi ça m'a déjà mais yo conscience fait ça la gite que au moins ça ndego ya camarade nanga Papa Chic. Au moins, la vie, il ne faut pas qu'on voit qu'il y a la comparaison à l'IPK Nandeke. Hein? Comment ça fait qu'il y a qui t'a la rencontre et à Pondou Nantaba? En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patrick, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de système vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Nabino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787.
Hein? Ok. Attends, il t'a bon rencontre. Pourquoi? Yonde taba ye pondo. Yangwana. Bolingo basala nango ba ventir te. Très bien. Mais sikoyo la grande tokende toujours penal. Na ilo est-ce que oza ilo oni okoloba na ndeko na biso mobali? Est-ce que bolingani mana bolingwa solo? Papa, bolingani. Papa yo bolingier? Mais oui, il est après. Et après parce que la minute on a ta prière nyoso. Isaac. Deli, combien on a été mon frère. Parce que dans la awa, je sais que écoute-moi s'il te plaît. Non, on a ta clair. Na ta clair. Combien on a une femme immédiate? On nous a que j'attends, il y a quoi, on tient en coulisses au solo nanga après avoir explosé à niveau média. Hein? Mais on a ta prière pour ça, la même fille de poste on le salachi. Pour la moi on a ta prière pour son sango. Oui. Bolingo ya makasi apparemment. Donc yo ndeni ni mbala moko ke olingi makasi boye na kozongisa. Eloko nini yango moi. Ya osali nini yango ponde kwa lingo makasi boye. C'est ça biso na secret. Eza kaka ba o ya rataki yango ya zwa. Bon? Oui. Nabiga. Nabi na okoma ba mabe hein. Papa s'il vous plaît ndeko na nga ya mobali. Mais est-ce que vous comprenez que non ici et sili yo bimino perdant? Pas chic. Non ma perdant comment? O aza meilleur ami na ngai. Et ça simple nga ata babimaki nga mona ndimiki. Babimaki mais to so ngana mwasi na ngai. Simba te deli. Gaël eko simba te. Pour parce que nga pe na mito ndena ko ninga te ko tika Gaël. Wala da pe na to ebisa yo. Tika te pona nini? Mais oui. Na mito Gaël ko ya yo te mo sa batu ya ya. Ah ndeko na ngai. Azala ki ya ye. Oyebe so. Non, ça va monter. Ça va continuer. On a la photo d'Angati. Non, elle est peut-être trouver ce que là. Pourquoi Peter ça raconte la folie? Non, il tient la débit. Sami. Hein? Bon, nazo ebate ndeko ebi ke na mukilio batu bakufa pona debilo mbongo na mwasi. Koko ningi ocha vi na wan danger pona mwasi peut être ndeko ningi. Basi bazebele. Ndeko na mobali. Et bien si, papa chic. Omoni bolingweza mystique. Bolingweza oyo basanta kame ba mona ati. OK. Oui, ça c'est comme si mon pépé. Donc na yo découvrir penda eza onga na bande ko luka. Donc na vie na nga banda kala panda ki na bando. Banda ki na bande ko sala banda ki na bande ko tambola na vie na nga. Na yo ko trouver Gaël. Et ça c'est comme si donc eza yete. À des fois quand il était que ça les gens atala ki à travers yo. Oui, donc on peut la Ils ont demandé à faire sur Facebook, na la vie, on a ndeko na nga sunga ngai. Ya attendez, vous moi sanga ni ngai. Non, pour te laisser le pour dans qui ba ça na bango ba pantiro. Isaac, tema to kende. Oui. Tema to kende. Parce que il va pas temps. Oui, ça va pas temps. Oui, quand va pantiro gars comment ça va tout. Eh, tema to kende. Non, c'est pas non, ça va. D'accord. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît comment? La ligne. Thomas Fabien, s'il vous plaît, Okoya, na lobi boye, chef. Mais comment? Moi, je pense que Vandana to solo là. Vandana to solo là, Vanda to solo là. Vanda to solo là. Merci beaucoup. Ndeko nanga mobali, nga na opeso toli. Omoni balobara bilo musuba mekarate. Totika temps na temps. Moi si na peut être na ozongi la susute pona ye na ndimi o meka susute na ozongi la susute moi si na ngai. OK. Sikoyo nde makambo elekele moi tiki moi si na yo alingi déjà mbali mususu. Bon quand c'est la Thomas Fabien to ye banane ko si c'est likambo na ndenge mo akimia papa Fabien soit oui ko ya rapidement voilà. S'il vous plaît papa Fabien, Zoa Isika. Bonjour papa Fabien. Zoa Isika, merci. Na ndenge intervenir. Papa Fabien la bandi Olandi li solo malam mingi. Na lingi omeka kopesa likanisi mo mokena ndeko na biso azali na plateau. Komona ndeko mwasi akei kolinga mobali mususu. Ndeko ameki mais eloko amekaki wana pe kuna bi en tout cas na otika mwasi ote. En tant que Moussa na Nzambe, yo libani okopesa tube ko yebisa ndeko na biso azali. Merci beaucoup papa Chiki pona maloba. Je crois Tignon se salemi ezaka faute ni moko. Parce que je crois na ko tangele verset moko et sunga biso mingi pona très bien à comprendre ngo. Pour mona ke base ya nyonso ezaka ka yo moko moto za la base. Je crois eza 1 Corinthiens 13. OK. Ezolo verset bolingo.
1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Et le Bible. L'amour est patient. Et continue à l'obi, elle est pleine de bonté. Je crois les restes on a bandé ko continuer on andaku. Nana lobani. Bozui temps et belé ya kovanda na kati ya relation. Puis on s'est décidé qui au lobby au bas la moitié on sait que on trouva qui est asa meilleur pour nayo. Et tango on sait déjà pas ya ko kende petit prédote c'est que ozaki sûr que oyo asa yanga pe au contrôler qui ende au mone ki asa sûr pour memaye na kati ya libala. Mais ko kende ko fongole sous pont sous c'est-à-dire yonde moto livré. Oh ezaki eloko yo ko gai ko sala ka yo moko na ndako. Parce que nayoki eloko madame a se plaindre na ngwa lobi oso kipaka penza na yete. Moi signons nde azabo ya na posa ya attention ya mobali na. Quelque soit musala mais faut koyeba ko sala part des choses. Parce que ninge Ecclésiaste ezolo bake il y a un temps pour tout. Toza na temps ya ko sala musala ezape na temps ya ko kajole pe mwasina. Na pe de temps na malgré ko lemba. Moi si eloko moko bazaka nango ezaka yebaka ko dialoguer. Ata oza fatigué mais ceux qui oyebi lolenge ya ko communiquer ye omona ke akoma pe ko réagir par rapport ya oyo ozo pesa ye comme cadeau. Donc base ya nyonso eza par rapport ya ndenge yo moko omi créer doublure na yo nzoka dana pe mutreyere. Ah okuteza makambukutu ya diable na kati. Dedaka yo moko mutu za la base ya nyonso. Onga na ko senga na yo ezake. Masana yo a kepe déjà vitesse ya makasi a doubler kutu na place yo tikelaki na Facebook a doubler ake musika. Donc aibio na richesse yo moko zaki na na maboko mais weba iko salela. Déjà mitema mi balé ceux qui elingani déjà boye. Eza moi passe ko kabola ata zongeli yo na o jirelo na kombo na nzambe ndeko nanga total a okosa ko kaka. Parce que mutema déjà c'est que côté mususu. Or que ozaki nango na ndako. Merci beaucoup Papa Fabien, mesdames, messieurs. On est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Bravo Jésus-Christ. Merci beaucoup à Papa Fabien pour l'intervention. Je dis un grand merci à Mandegonio Soya groupe Bravo Jésus-Christ. Vous allez belé, commis 94 membres déjà au Bandimi, Kozala, membre d'honneur au Baron de Pesa, $10 chaque fin du mois. Nzambia Pambola Bisso, ce qu'on ligne comme un membre, il y a émission Oyo, au Banda soutenir émission à $10. Benga Bisso en tout cas. Nzamba kozanga te ko pambola yo matoni mingi pe merci na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Amona ki bongo na côté réalisation na moni Dij Mosolo Elias na moni pe ya nono 8 azaki on a toujours coaching pour être émission qui ne malamu mingi ndeko nanga louange na peso bembote louange matondo na peso bembote matembo ya matembo matembo matondo ça revient de même na peso mbote parce qu'il y a pas de bonne équipe ya Bravo Jésus-Christ na pesi mama Fifi Masuka mbote mingi esika zwami donc on a bandi kala mingi te toko na loalaba bana loalaba na pesi bino mbote papa shika oya pe kuna na demande pe na bino mingi mama Fifi soki pesi biso autorisation te pe andimi to ya wana poete to sala musala na kati ya loalaba. Merci beaucoup na batu bazaki skoche kolanda biso nzambe apambola biso. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la
apôtre batinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais et l'autre ils ont ça qu'un bon ezali mal bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo unayo totongela bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup continuer un photo bandit et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo isika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.